Merci na balandi nyonso social du Congo, merci na bino nyonso oyo boye de part et d'autre bozo benga bozo pesa conseil. Je crois que ba conseil na bino ba critique na bino eza les bienvenus. Toza batu peut-être biska misusu tobitsama ki mabaku et qu'on sort, mais nous allons faire un effort ya ko surpenser au nyonso za koleka ba crise za koleka de part et d'autre. Na olemba koloba yango te Bruno Mimbenga aza mobundeli ya mboka. Komba oyo nga na ndima kobunda eza pona Congo. Parce que ata tozo bomba nzoto nani boye nini boye. Batu wana premièrement bana na baza na poto. Batu wana premièrement bana na bango bazotanga ba classe ya ba bonne condition ba université malonga. Donc biso ba jeune oyo botozo bundana pour que Congo ezwa indépendance na yango. À un moment donné, peut-être que non, bah il faut que nous monde à Arabo, tout ça là et que un jour récompensé à monnaie de Saint-Gilles. Prévenez Momoni et Jimmy Kitenge, il a pas perdu, bah sacrifier le cola Mbeka. Alors Bruno Mimbenga na kondimate que non pas sacrifier, même Bino bandeko bolanda biso ba sacrifier Bruno comme Mbeka. Na kondimana za la sacrifier na cause ya Congo, na cause oyo nazo bunda bitumba oyo noble. Alandi ba critique, alandi ba tumisusu bo lobby, na concéder ba critique na bino, mais naza moko ya ba bundeli ya mboka, naza ko bunda pour que no Congo ait changé. Mutu moko ta za ignorant que oh, les Congo lelo, personne ne peut affirmer que Félix est azapona ba Congolais. Biso nyonso toyebi ke no ennemi na biso zali Kabila, Félix na batu nyonso obwe bakotisa bango na kati ya mboka. Bandeko bele bozana numéro na ngai. Boyi ko benga Bruno place oyo botala boye. Naza mutu na koyoka ba conseil na bino na lobby yango pour la deuxième fois Bruno Mimbenga akotikala ka jamais ko se ba sacrifier pour le coup ndenge Jimmy basali lelo lobby na ebité na oyi ko kufa na za moto. Je suis jeune na ndima bitumba o depuis na zaki na humanité makambo ya mboka ti lelo o bonne na zo continuer ko munda ko maranga. Je ne pourrais pas sacrifier mon avenir politique pour na ba leader oyo bana 1960 tilelo oyo boy mboka batongite nzela batongite misala ba pesi bisote. Alors moi je ne pourrais jamais être sacrifié par un groupe de gens oyo boye bazota ba intérêt familial na bango. Bruno Mimbenga oui, je suis combattu même ndenge nazali ezala bato ya Tshisekedi oyo na bato ya Kabila na bato oyo boye oyo bino boye bi bango. Zamba pesa ngai courage nzunzu pona bunda pona Congo. Nous sommes en train de nous préparer pour la marche il y a les 19. Le reste de makambo misusu wana ça ne me concerne pas. Tant to kota kina lamuka to yaki poto to bunda bitumba ensemble. Na banda bitumba ngai je crois comme mutu a société civile. Bandeko bayebi ba image ezali ti lelo oboy ndenge na ya mama osia pesa conseil coaching na Bruno to bundela Congo ke to bunda oza mutu ya intel et grâce à ba conseil ya mama osia nde yango bomona ke no to meka kosala effort ya ko perfectionner façon na biso ya ko bunda la balabala façon na biso ndenge to apportera pe ba analyse na biso. C'est grâce à Océan du Congo, grâce à ba mama Bobette, grâce à bandeko misusu ba pesa ba conseil na bango ba héros dans l'ombre. Ba lobi Bruno na li oza nango oyo boy yoza na ligne ote il faut ko bunda pona mboka.
Parce que lelo o boto so lobela ka batu. Toi ko lobela bango mais on sait pas demain. Mais ceux qui kende na yebi que no Bruno na so bunda bitu malanga na fois normal. Le mal ne va plus m'arriver. Donc bino batu nyoso bozana besoin okota contact na Bruno pour na ba conseil, ils ont les bienvenus. Je suis là, ba conseil ne maman aussi à l'embarater à tout moment ko conseiller ngai, ko orienter ngai pour na bitu ma mboka. Tozali ko bundisa ennemi na biso ezali comme ennemi na biso ezali Chilombo. Parce que ce qui Félix c'est andima ko na kolia na sani ya Kabila te. Na ndako ya mama Olive Lembe lelo oboe to na toza na situation obote. Mais à un moment donné, na oui qu'on mêle la paix ba leader politique congolais mondoté, peut-être ça pourrait être aussi le pire, peut-être parce que personne ne pourrait croire que UDPS a donné des leçons. Le oboe UDPS izumboka et puis si yango et pas il y a Barwandais et pas il y a batu oboe baza baini ya mboka. Et puis plus grave encore, ma parti politique nyonso boyebi eza déjà ceux qui va jouir pouvoir et comme bakelo komoko familial prévané UDPS prévané bozomo le oboe ba c'est ça fonctionnement ba parti politique au Congo. Yango bozomo na plus toujours rappeler ba jeune toujours rappeler conscience ya ba jeune congolais totika kobundana entre biso na biso les leaders politiques congolais sont compliqués na pesa exemple en Binzo. Basa la confiance na Binzo te kenenga sana nuboye. To say confiance. Mais boy ba ke Binzo soki akoli akomi mukolo abongo na ka papillon saka nini awopimba zuma papu akei. Yango bozo mona lutte na ngai, j'insiste à chaque fois que non, nous devons lutter pour une bonne cause. Soki na kokufaka un jour na zamutu. Ope batu bazo kana basala. Ba complicité to comme à décembre ope bozolo ba ke bokosala mabe pona ngai mais ata na kufi ou ben na kozala ka lobi nesika ya passe o nazo souhaiter te peut-être ko za pe souhaiter bato misusu ne fût-ce que bokanisa ngata na courage na ngai ata na niveau ya sensibilisation na ndenge ya sasi ya patriotisme o naza nango ndenge na ndima ko bunda pona mboka. Nous sommes pas si nombreux les jeunes o boy toza pe na kisasa a boy makambo to lobaka. Ma mobilisation tout ça là, nous sommes exposés. Il y a des attaques, il y a des menaces, il y a des makambounioso, il y a des boyebi. Ce jour aussi, moi j'ai été filé par la bateau. Ni t'étais qu'on a bien à bateau, babino bino mikolo botala tala bateau mo boto mo na bango suspect baso filé. Pourquoi? Parce que ils savent que non. Brino makambo ça là, mobilisation là est détermination nae, ba dénonciation nae, koloba nae, yango komi kobangisa bango et aujourd'hui là, balingi basalanga mabe. Moi je ne peux pas faire Jedouna Félix oh toyebi que non, Chilombo abomi mboka. Tout le monde le sait. Je n'ai aucun intérêt na aucun koluka et pas à Félix oyo boye andimi kozwa bunagana apesi yango pa ya ba Rwandais. Mes chers Congolais, regardez bisika autre zomona. Nyonso bozomona wana baso saka ba bouclage na masina lelo na monaki. Bakangi ba jeune. Et ça juste pour intimider biso pour tomber le 19 t. Mais moi je vous dis, je serai là le 19 na balabala. Peu importe condition bakotia que non, le 19 to komimate, mais je vous rassure aussi, to komima na balabala parce que sensibilisation au tobandaki yango depuis longtemps, nous devons manifester, nous voulons la libération de Bunagana. Pas question ba jeune il faut to mato bunda parce que mboka eza na kati occupation il faut to bengana Chilombo na batu na yo na nyonso oyo boy bazako distraire biso nde bozo mona lelo oyo bo ba na kati nyonso sacré ils ont des problèmes donc ne me tenez pas rigueur et puis nous avons la conscience à moto. Je ne suis pas quelqu'un oyo boy a aimé le côté et quelqu'un là facile comme ça à lui manipuler non n'attend une classe minité. Mais nous avons un diplôme à D6. Na bakisi ya mamuke na université, ça me suffit. Na kondimate que nous avons la marche pied ya ba leader politique congolais. Je combats pour mon pays le Congo. Yango bozo mona tango nyonso motoki na ngai bimaka. Tango nyonso na lobaka ba jeune to bunda pona mboka parce que je connais quelque chose. Nous avons franc parler na ngai. Ici na mona mabe na te mabe ezali malamu eza awa boye.
ba jeune malamu zali il faut to pikola batu oyo boy to longola bango parce que batu oyo ba trahi biso muto apesa ba conseil mingi ezala mama aussi ya Congo soki ke non la grâce pe a conseil na été ba conseil na ye na bande komisusu na ba mama bobette na kulutu na ngai famille na ngai nde bozo mona ke tito zo résister oh c'est parce que batu wana ba un édifice na bango. Je sais que ma diabolisation zali mais oui il faut boyer ba que combat oyo boy tant on Bruno Mimbenga zo sala ngo ce n'est pas intérêt à famille na biso ce n'est pas ni moi encore intérêt ya bande ko na ngai mais intérêt na ngai za Congo naza Thomas Sakarate mais naza Bruno Mimbenga naza pe Lumumba te oh na kosala que non oh bango basala ki ngana za na sens que non ba Lumumba babunda ki pona indépendance ba Thomas Sankara babunda pour la révolution lelo obo Assimi Goïta abundi pour na changement ya Mali histoire des légion mais ngai na lobi na za bango te bango basala ki na tana bango ngai pe Bruno Mimbenga na ye na moni que non 62 ans après l'indépendance to que 63 ans qu'est-ce que biso to ko sala les leaders politiques congolais bazalo ko la ba caméléon lobi ba kolo ba boy lobi ba ke ba lobi kuna boy prévaner na bisa bino ngai d'ailleurs kutu soki boso kona ngai lelo il a fallu d'abord ko bano bino félicitations parce que makambo bana koloba yango lelo oyo boy ekokisami tango na bisa bino kona batu oyo bazana shema ba ke na dialogue wana nazaki mwana malamu na mona ki ba critique ya mutu moko te pourquoi ne pas me dire que non Bruno courage de continuer na li wana parce que ba photo bimi na ba photo akala kuto ngana ba na d'ailleurs ba balancer na ba réseaux sociaux bazo tali sabino bota bango ndeng bazo lia bota la bango tout tala lo bakana na bango na bomba raté tous les leaders politiques congolais bomande basangisi bango ngai na sali nini eza grâce à combat ndem de sali que non to koma na niveau to komi oyebo soka za ki pona mbongo na bisa bino awa boy babenga mama aussi ya pona mbongo abi Bruno tala mbongo. Je pouvais aussi dire à maman aussi à toi peine abiso de l'autre to récupérer la wana to comme ba dialogiste naza parfait mais naza courageux oyo boy courage na ngai na franc parler na ngai peut-être yango nde mutu ko bomisa nga lobby na bisa kibino ba émission na ngabo banda ko bomba yango parce que je ne sais pas ce qui est devant moi mais le 19 je vous rassure quelles que soient les conditions, il y a mobilisation ou bien ekosenga tous à la 4 personnes pour na makambo abunagana bozo la confiance bo mona que non ba image ko bima ata 4 personnes ya pa matokota mwanga bande ko langa misusu ngana koza la prise en otage te que non banda ko kumisa mutu mo songolo paka o nazo mona kutu que non Bruno Mimbenga aza exposé mutu makolo. Je vis dans de quelles conditions que non na vie na nga mobimba jeunesse na ngai nazalaka kawana nani boy non donc bande ko na ngai ba mama na ngai o bo sepelaka na ngai o pe bolinga ki bo sepela na ngai mais peut-être que non ba conduite ou benine bo pesa biso confiance je suis là pour na Congo ici je parle pour la République na mobilisaka pour na Congo. Parce que na bien lokanga na ko mobiliser te parce que nazo ibate eux lokanga na ko mobiliser à part Congo naza la nationalité ka moko lobby peut-être ba kotuna Bruno Mimbenga aza rwandais non naza rwandais te naza congolais pour nazo mona bande bazo finga déjà awa bokeno Bruno aza rwandais aza boé aza bo je suis mwana mungala école na biso yebani ba Rwanda bango bozo mona ba Félix na batu na bango nyonso oyo bo ba Alexis Tambwe momba ba loba abo ba pesa ba bani na bango prévenez ça que non batu ba koti likopa ya république bango wana bomoni bazolia bango tout yanga nini na salipe nini na salibino nini na ndimi kozwa jeunesse na ngai na lobi na bunda to bunda bitumbo lisanga na bandeko parce que musapi moko esukula kelongité nde bozo mona tozo bundala ka ba mobilisation tozo kende koluka ba jeune na baza courageux toya tozo côté ya bango ndenge nini ya kolinga mboka parce que soki tolandi ba leader politique tozo ka ba 5000 francs congolais tozo ka ba 3000 metela bango ka nde bakutana ki wana ba millions de dollars ebimi mais pas si ya peuple congolais batali yango te
ba leader ba boy ko kuta na ba tinaki ba CG na bango ba généraux na ba bazalaki wana. Donc lelo oyo boy biso ba gente tozana grande responsabilité ya kotele mapona kobunda pona mboka na biso. Alors bozo mona na zana kati ya plateau tozona mama océan na nzela ya allo toye ba eloko nini likanisi nini o mama océan pe azana ngo pona mobilisation ya activité oyo boy ya le 19 tolanda mama océan du Congo. Merci mon mboka Bruno Mimbenga. Vraiment Nzambe apambola yo tozaka ensemble pour la sensibilisation. Mais bandeko langa ba congolais botika ko bebisa komba. Parce que to yebi pe to comprendre que bandeko ba bebisa komba ça ba diaspora. Na lobaka yango batu bakoboya yango te toza la chaîne de libération na ngolu na Nzambe na mawana ye tozo ba attaque ya molimo ya nzoto. Yango na tolobi to kolala lisu pongi te. Tango bango bazo frapper biso to ko frapper. Parce que Nzamba zali tozo kutana na mama be na 2h du matin photo de nos sala yango lelo mais na la mukite lokwa na la mukido na ko frappaka tango nyoso ba Bruno bazo leka na nga pe na kozalaka akoloba po modongolo miso yo kasoni. Congo nous appartient. Nzamba lobi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Nzamba a ajouté rien ne peut nous nuire. Et là comment ko komela ka Bruno te et là comment ko komela océan du Congo te et là comment ko komela te bandeko la biso tozo bundela ba on a chaîne à libération parce que tozo bundela cause est juste. Toyebi ndenge nyoso boche ba téléphone na biso na écoute. Toyebi ndenge nyoso bosali politique ya intimidation pour bapesa bilo ba mbongo. Mais biso tozali awa na champ de bataille tozo bunda bitumba. Toko déshabiller Saint-Paul te pour na ko habiller Saint-Paul. Politicien juste azate. Politicien moko bako favoriser bako pesa yeso ki favorisation azate. Tout politicien avec S bazala kati ya système. Politicien moko te à côté les maalo bakenga laza bien azate. Oh ceux qui te lobito sambisa ba politicien moko nde bako tika ye te. Lisumu ya ba politicien tous sont des collabos. Ba politicien nyonso baza batu mabe. Nazo benda pema nanga pona koloba peuple congolais ko croire na politicien moko te na langage moko te. Oh oyo à peu près. Oh oyo nde aza démon. Tous les politiciens sont des démons, tous les politiciens sont des saints, tous les politiciens sont des miyibi. Parce que mutu moko ya malamu azali te. Combat oyo tozo bundela Congo. Soki lelo tozo longa te par rapport à makambo ezo salama. Bolingi bo baka batu musune kulusu. Non. Mutu moko te akomema croix ya mutu soki biso so tokomema croix ya Congo te. Toza wana pona ko bundela Congo. Boza mitema mabe na ba campagne na bilo ba $100 ekatana. Boko ka Bruno Mimbenga te. Boko ko séant de la presse congolaise te, boko ka chaîne te po eza ya libération. Atanga na kufi lelo, ata Bruno akufi lelo et preuve ane bomoni kabuya osa l'émission. Atanga na kufi lelo chaîne o ezaka yanga te za chaîne Nzambe. Ezalaki Océan du Congo et baleboya mbindo et Nzamba bakisi liko nango chaîne à libération. Abakisi liko nango kabuya ye. Donc akobakisa liko nango tout peuple congolais o aza prêt pour la révolution. Bolinga te tokoloba bobele bosolo. Esuwa bino ekata bino lokola mbeli tokoloba bosolo. Bisiko oyo beti mabe tokotalisa yo po bongwana. Bisika oyo mutu atamboli mabe tokoloba mabe. Félix soka yokelaki biso lelo bakomi nesiko ya zate. Naza koloba la bino ete bo beta no océan du Congo bo beta titre na lobaka. Wana tango balesa nga poison na $50 na ndeko kila mayebi. Na lobaka la Félix titre na chaka émission na 2020 na bossa na émission wana. Ndeko moko aluki ngai atali yango na mois ya juin rappelé nga lobi mama océan okokufa te Nzambe aza na yo. Loba toza na posa na yo. Ngai kutu na sabona te. Aza na mboka oyo akomeli nga lobi soki
Guyane soki Guyane de France, Guyane française na ebité soki eza mboka soki eza nini na Guyane française alobi mama océan yango na tuni bandeko Guyane française yango eza nini mboka ezali ilia ezali nini. Et puis na koti yango na chaîne nga lobi kota na chaîne na yo na Guyane wana tokomi bato ya liboso na 8 soki combien toko battre record pe la kosela o campagne parce que ngai eza na 6 mois oyo natali onde la mois ya juin mais eloko etike ngai émission na yo moko ya 2020 titre nango koma Félix soko tiki bokonzi oyo te osuka bongo mama na ngai na tangi makamba na yango na omona oloba makamba Vital Kamerhe oloba makamba Kabila oloba makamba ba américain nzamba zala na yo pa kobatela yo Bruno Mimbengo kosala mosana hotel ke nzamba azotinda yo biso tokutani te po tosala succès tokutani te po tolia mbongo bakola boto kalaka tokutani po ete Kongo ezwa bonsomi nango muta ko intimider mutu ta ko bangisa mutu te muta ko déstabiliser chaîne te muta ko intimider te. Na tangi ba commentaire et émission à Canal Presse, ce sont des fanatiques. Ce sont bateaux ba fay na poto les collabos. Oyo ba tutaki oyo ba chepa JP Mbeli. Oyo ba chepa JP Mbeli. Ce sont des collabos bazo liambongo ya ba collabo. Bango ne ba pese bango mbongo pour la ko tweeter ko déstabiliser combat la yo. Mwana mboka tambola tête haute. Mota ko pekisa moto la parti politique était eza choix ya mutu. Mais yo zalaka résistant yango otikala na espace ya tolo belamboka Congo nga naza ezui kabuya za l'actualité politique malgré toi koti pe na tolo belamboka Congo pour komi résistant nzamba tombolie ne siko batu bakendaka kelasi ne siko batu bafutala Dieu est grand océan eza ya nzambe muta ko intimider biso te toko banga te po ete nzamba za kati la biso toko loba bobele bosolo Fayulu ali pembe te Muzitu ali pembe te po bango nyoso bali banyamo na kati ya politique mo santu la kati la bango azali te kasi tangu jabula ye koloba likambola ye tokoboya te tokotikela ye temps soka tamboli na ndenge ya mabe nzamba ko bimisa ye na yebisaka Fayulu na tango azalaki président Eli na tango to bandai ko bunda po la vérité des urnes na tango ba vautour bemba bakendaki nanya koboya likambo wana na chaka ba témoin Niko Mayengela zalaki Joël Kombe mopanzi sango mobundeli Tatiana o sango mobundeli ya mboka directeur Mwalimo na ebisaka président babemba bali ba vautour wana uti ko yamba bemba zo bima biso to konti na ebise kabola la ba vautour ozali montagne et chancela kate na yebisaka ye président Eli tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Mwalimo directeur na ye alobi nga mamo seo zakane na mangala makasi boy nga alobi nzambe deuxième fois tokuta na ye tokendela ba King Bukele tokendela ndeko nango na pesi mbote Simba mulele mai o toyemba ka Julio Mutoto tozalaki mwa baike Niko Mayengele aloba na ngabo yango mamo se yo makamunyo solo baka nzambe po batu bayo kelo mawa nga binga na za mopitinda mi yankolo na yepo peuple congolais abika bomo ya seko bande kona ngai tozala ba fanatique te total intérêt ya nation congolaise total mboka soki lelo biso tokokufela mboka soki lelo baza ko empoisonner biso c'est grâce à Congo soki lelo tozo ba attaque oyo ya mutu la 2h du matin zo linga a otenga vie mais grâce à Seigneur pena ba prière ya ba maman Samuel ba maman missionnaire on ne peut pas blaguer na likamba Congo mutu aza mo santo aza te bo voiler congolais te na likamba Congo tout politicien sont collabore na kati ya système na bango ndenge bazongaka bon voilà peuple congolais les Congolais souffrent lelo oyo baza koboma lelo oyo so baza bande ko labelo na chopo na lemba bokende kotuna un petit garçon ba otevi na kacha makala likolo ya bakolabo arrêtons kosakana biso ba peuple congolais bo arrêter comment na biso le quoi imbécile bo arrêter biso tozo bunda to souffrir aujourd'hui Félix a la besoin ba bunda combat Félix azoloba autrement parce que Félix ba telemisele munduki
Tangu na lobaka na bino ke Félix aza na nkala kaka. Tangu na lobaka na bino ke bacheli si ya personne m'a crié. Tangu na lobaka na bino na 2018 avant proclamation, avant prestation à serment à Félix. Na yebisa ki bino ke nzamba boy Félix. Volozi kimbangu ma à Paris. Fayulu azalaki élu de Dieu. Tangu na lobaka yango na yokela kanga. Ngala kutana Fayulu plusieurs fois ko yebisa za montagne de chancelier raté. Fayulu ayokelaki ngai te. Fayulu alobaki ye aza teti. Fayulu alobaki ye mboka eza ya ye. Fayulu amonaki te ke bato bazaki sima mukongolais ezalaki nzambe. Ezalaki Fayulu te l'effort à Fayulu te. Où sommes-nous? Tangu Fayulu aboko yoka nzambe. Tokomi wapi na bloc patriotique. Peu importe bangolo so bagene ko signer. Mais ndeko na ngai. Nous avons Pierre, nous avons Judas. Toke bala likambo to mito me makongo lokola eza lokola biso moko. Tolingi to me makongo lokola biso to ke na force non. Congo soka zo tarder liwa nanga océan ezali po Kongola yoka. Ezali po Kongola fungola matoi na ya yoka. Dieu ne ment pas. On se manque pas de Dieu. C'est que homme aura semé le moissonnera. Mutu oya kobuka mbuma na ye. Toza na taille lokuta te. Bobo ya ki lelo Denis Mukwege lui-même a tweeté. Qu'est-ce que Denis Mukwege alobi na biso? Alobi à cause de la candidat président de la République. Pour nani basali yango. C'est pour empêcher Félix. Koyebisa na Félix attention. Tozweli o Denis Mukwege. Oya yebi este malamu. Oya kopesa biso este. Oya kosala makamba este. Parce que Denis Mukwege abima médecin, abima nzambe, abima mutu moko yo Congolais koboya ye lelo te. Attention la politique au Bassel, la biso bangi ba éliminer biso bangi ba éliminer ba Bruno Mimbenga pour être congolais à la vendi, pour être to zonga simatolo ba keto sala mabe. Mon frère, et si cause ali ozo tamboana nzambe, ne crains rien batu ba kolinga yo te. Voya nzambe, ezali voix o batu ba sepela lango te. Vérité nzambe mutu boka linga yango te. Na kopesa o lisese aveugle ne. Mutu oyo tata na ye na mama na ye baboti azali mokufi misu. Nation ye kakotikela ye biloko. Mboka na ye yo kakaye mawa. Me mokolo moto wana monaki. Comment mboka na ye ko ina ye? Me mboka o baba na ye kotikela ye ba omon. Mboka o baba na ye ko mateli kolo ya ngomba. Pona koloba ete salama na nute mutu abote mi mokufi miso. Na baboti na ye ba wanga na ye. Mukolo wana ndeko na ngai batu bakolinga o te soko solo ba vérité. Batu bakolinga o te soko so tambola la nzela ya nzambe. Et puis il faut ko yeba ko séant du Congo tambola kala nzambe. Na lobi ndeko wana so na soki Guyane française na yebi yango te. Mais soki bokoti na YouTube nanga bokomona ke baza na 8-0 soki combien babimi premier lobi na ngai to ko tombola yo. Nga na yebi mboka wana te soki za mboka soki za ilia. Mais ndeko wana lobi biso to yebi na biso yo te. Mais par hasard na mois ya juin tolandi mission na yo. Makambu oyo loba yango lelo tomoni yango na Congo, on va te soutenir. Ceux qui ba congolais ba boyi koyoke la biso. Voire même les étrangers ba koya poto ba soutenir Congo, Congo est indépendance to zo mokonzi ya malonga. Congo fait ça la tabula rasa. Toko zongela kaka cercle vicieux wana te. Mes frères et sœurs congolais, moi je serai jamais contre Fayulu et non plus contre Muzitu. Mais j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Oeza chaîne à libération. Attention Toko Samate. Ce n'est plus le temps que les étrangers. Qu'est-ce que Fayulu a ça un étranger? Bino bato bolingaka Fayulu. Bino bato boza ko haïr Muzitu. Parce que Muzitu azali Satan. Oui, on accepte. Mais qu'est-ce que Fayulu fait à l'étranger? Na moment oyo bunagane eza na posa na ye 120 jours. Na moment oyo mboka na ye bandundu eza na posa na ye parce qu'on a vendu plateau de Bateke. Il y a guerre lelo ndenge na so yebisa bino boy batu bakokufa batu babimi batu baye. Mes frères et sœurs congolais, ce n'est plus le temps de voiler face. Nous ne sommes pas contre Fayulu, non plus contre Muzitu, mais ce que nous voulons, c'est la libération de la République démocratique du Congo. Toti kakosimba onga laza pour Muzitu, onga laza pour Fayulu. Ezali faux débat. Parce qu'aujourd'hui, Tomoni noir sur blanc, Fayulu, Muzitu, baza la kata bloc patriotique. Basango baza banani, basango baza banani, ba kolabo o bazo bomamboka la biso, po ba kende ko benga ba grand homme. C'est l'humiliation de Kabila et politique des Rwandais. Toloba ki yango banda kala peto kebisa ki président Eli. Tikala yomoko, mais ko sangisa maboko na Kabila te. Bande kolanga on se manque pas de Dieu. Dieu savait pourquoi ebisa ki Fayulu. Ngana takakalanga Muzitu te.
parce que nzamba yebisa inga makamba muzitu te nakitaka ko interpeller conscience ya Martin Fayulu Madidi po nzamba alobelanga na tina na ye po ngai nakumisa ye po ba mama nanga bayembela ye Fayulu mutu zama batu bayebi ke Fayulu aza mokonzi wana Fayulu azalaki na batu te wana Fayulu azalaki ngangi te wana Fayulu azalaki nini te wana Fayulu azalaki élu de Dieu. Il y avait beaucoup d'appelés bazalaki 6 mais pourquoi Eli azalaki ka Martin Fayulu Madidi? Est-ce que vous pouvez comprendre le langage en Zambie, mes frères et sœurs congolais? Mais ngala zoyo kabino ma watang to sala ba débat inutile. Nzamba lobaki, tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Cela veut dire Nzamba yebaki na carte Martin Fayulu. Il fallait qu'il y ait la Nzambe. Ngana kenda kananga na lolenga batute. Mais ma kambo ezo comme manaïb sa entourage nanga na lobi c'est la force divine. Et merci encore une fois la frère nanga lobi langa tellement maman c'est un kola la te. On a besoin de toi. Mungongo na yo yoka ma force yango. Molimo mo santo et ko guérir yo. Guérison na yo ko uta en occident et en orient. Merci encore une fois. Bino soki na guinéenne française. Que Dieu vous bénisse. C'est pour la toute première fois. Na yoka moana yango bo pesinga sous force. Nazana relé na benga bande konanga. Ce n'est plus le temps ya kosaka na Congo. Peuple Congo c'est peuple de Dieu. Peuple Congo c'est le temps de Dieu. Unissons-nous comme un seul homme. Top bunda bitumba pour la ko délivrer mboka la biso. Arrêtons la débat. Martin Fayulu saint, Muzitu démon. N-O-N. Bango tout baza ba saint, bango tout baza ba démon. Ce qui bazali ba saint, ce qui bazali ba démon, c'est le moment ya ko bundela. Na pesi bino likamboyo. Bo examiner yango botala yango. Ngana mona no ba conseiller Félix était ba se réunir pour na koloba makambo na zo bino sikoyo pe na katananga. Répondre à nga yakobimate ezali parce que fona vanda nzoto ezonga. Mais pona molimo je suis déjà guéri. Merci na ba maman missionnaire. Merci na ba maman Pierrette, merci na bino nyoso na mabondeli, merci l'équipe à soutien au Océan du Congo. Merci na maman Célestine. Merci na bandeko nyoso bochaki mabolongo la seba papa Alfred, na maman Clarisse. Merci na papa nanga Michael. Merci na soutien mon mère de Bruno. Merci na maman nanga la Chabienne, merci na Kilame, merci na bandeko langa. Merci na Kilata. Merci na Daniel Ngenda, mon frère. Merci na Kilata Langa. Merci na papa Emmanuel na Toulouse. Merci na Charlie Chobo. Merci na Bandeko Lango Botika qui était la finance. Merci na équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Merci na Mana Langa na Kunya de Langai. Na Kotika Kate. Kotanga Kabakombo la Bino. Merci na Bino Nyoso Yanga mon continent d'Angleterre. Merci. Nzamba Tindelanga Bino ba maman missionnaire et maman Odette la plus trondée. Merci na Bakoko Lumumba. Merci na Nita Baba Ifokuyo Moto. Merci na Bino tout. Na Katia capitale Kinshasa. Et ça pour la toute première fois. Naka mwana mona bakinois. Na bakinoise. Baké ko sambela. Balobi maman c'est toujours ça la prière na yo en ligne. Nga la kanisa ki baza étranger. Mais baza na Katia Kinshasa. Balobi maman c'est toujours la prière. Tomoni kabuya tolobi yen ça ne va pas. Dieu nous a révélé que biso faut ça la prière pour la yo. Maman c'est un tellement loba cause la faiblesse. Yango na telemi na koloba. Na koloba pour la mboka langa. Merci encore une fois la bande kolanga bakinois. Merci na ko consommer de kolabilo pe la ko telema la ko bondela. Toko bunda. Les 19 toko sauver Félix. Félix a sengi aide na ba congolais. Alobi bo sala trouble. Alobi bo bunda, bo longolanga, bo sauver nga to boy deuxième musée. Bako bomanga na koteka Congo, soki congolais azui conscience te akobunda bo bengalanga. Maman océan bo bimisanga na mboka. Congolais tout a telema. Nyoso ezo salama, je suis faible, je suis Judas. Maintenant que ne kokufa bo boa kangai bo lukelanga mboka. Félix azolela. Alors tout Congolais pour te sauver Congo la biso. Ezali débat ya Martin Fayulu te, ezali débat ya Muzitu te parce que bango bakenda ki la biloko la bango soit disant basango babenga ki bango. Cela veut dire basaki na confiance à peuple te o atelema ki ko bundela bango. Alors na sengi na ba Congolais. Bruno Mimbenga zo bundela Congo. Bruno Mimbenga azana choix comme tout Congolais. Biso nyonso tozala bato to kumisaka. Biso nyonso tozala bato to lingaka. Mais sikoyo tolobi boy. Sauvons notre pays, sauvons le Congo. Tobenga na Félix akene la Bujumbura. Tobenga na Félix akene na Bujumbura.
Félix afungoli biso miso ndenge papa Ngbanda lobaki Félix alongoli biso bekai po azali Judas azali démon azali incarnation ya Satan mais biti na ye na Congo ayaki kolakisa biso ete toza sous l'occupation ayaki kolakisa biso ete tous les politiciens congolais baza na kati ya système alors biso moko to se prendre en charge comme disait Mouzé Laurent Désiré Kabila alors lokola tozo boya deuxième insulte ya baboma lisusu chef na kiti ya bokonzi tokoboya troisième insulte parce que Mobutu akendaki kokufa na Maroc Mouzé babomi ye awa alors tokoboya ke babomela biso sous Félix awa par les Rwandais yango tolobi boye tout o baosala babimiseli ye Denis Mukwege babimiseli ye Vital Kamerhe babimiseli ye Moïse Katumbi ezali po balakisa ke soko omeki okokweya Kabila alobaki yango nde aimilie ye bino bakongole bobosanaka losako onkelaki olofela Félix abosanaki kafingaki Kabila papier Félix abosanaki kabengaki imposteur Félix abosanaki Kabila la kosale boyete bato bakeleke pa Kabila kitselaka bango pantalon Félix pa la même formule au kitele pantalon et bino pe ba congolais diaspora bozako bosana ke bino nde bofinga kebele ke bino nde boloba kebele mais tala bino ndenge ni ba diviser bino tala ndenge ni ba mbongo ya kindoki ekoti kati la bino vraiment na sengi la bino na zongi sepa ya Bruno na lobi na pemba na kanda la kanza ndeko langa zwa relé nzambe apambola yo nzamba ko sunga ba ko sala yo loko mokote nzamba lobi na biso ils nous feront la guerre mais nous vaincrons jamais encore une fois que vive la République démocratique du Congo que vive les 19 que vive la libération que vive Kobengala Félix que ba vanda nan toza na posa na bango toza na maele na bango toza na besoin na bango mais biso tolobi boy tout politicien congolais ba vanda nanu Bapema batikela biso to sala musala Martin Fayulu Madidi soutenir biso Muzitu soutenir biso tolingi bino mais tolobi bopema biso to bunda bitumba ya kobengala ba Rwandais po bino bozoko ka kobengala bango te que vive Martin Fayulu Madidi que vive Muzitu que vive la libération de la République démocratique du Congo to boy division to boy ongai po bango nyoso lobi batalisi biso ndenge nini bazala kati bloc patriotique mais biso to lobi to bundela Congo et Tumba ya Congo c'est les faisalités que Dieu vous bénisse que vive la République démocratique du Congo que vive la libération que vive l'indépendance que Dieu vous bénisse Bruno Mimbenga nazongiselo relais nzambe apambola bino place bozali merci maman Océa merci na relais biskozali tika ke nzambe apambola bino merci na ba encouragement merci na ba conseil na bino bon rétablissement na bino maman Océa alors na koloba lisusu nini mutu na mutu akoporter croix na ye Bruno Mimbenga bote ka ngwa mwana meme bote lokola Jésus Christ na croix na kufa martyr Mama Jolie yebisa mama tala ndenge bato baseli nga likopa bapesi bango mbongo pa ba déstabiliser komonga na kobunda mission na bango ezali ba mona nga na kweya na kufa batianga na prison bango ba sepela po nazolo ba vérité po na makambo ezoleka na Congo na sali bino nini boyebisa ngai mabe onga naza kosala ona ndenge nini nazobunda pona mboka na ngai boyebisa ngai ube bolakisa ngai no tala image oyo boye bayi makambo nyonso na lobaka ba activité na ngai nyonso ezali na kati ya ba réseaux sociaux bolakisa ngai mabe onga na sala botala batu oyo boye eza pe kaka une grande partie ne mama aussi alobi eza bino bandeko na biso ya diaspora nde bokomisi komba oyo boye tango batu wana bake okuta na batu oyo boy Félix apesaki bango mbongo kuna bazolia bazomela baosa ba échange ba photo est-ce que bomona ke longi ya Bruno Mimbenga kuna tango ngana lobaka ah boy balingi basala dialogue balingi bakabola ba poste pourquoi bobana ko finga ngai te à l'époque ndenge bozo finga ngai lelo oyo boy bozo luka bo déstabiliser ngai bozu ba mbongo kuna na diaspora na poto po bo déstabiliser komala ngai ngazo bunda pona ngai te na yebi yango kena kukufa mena kukufa siko te na okota pe prison te o bino bozo calculer nga na za na mission to sauver Congo na biso pe ba jeune to bunda lobi pe to récupérer moka ba kulu to ale bolozo bazali à un moment donné to tika ba sentiment tam bino bozo ba prino nini boy bozo pe na bande ko na bino bazala kisasa awa no ba neve ba cousine ba nièce na bino baza ah boy bi c'est bon que no ale bo banda po bima ba prino pourquoi bino bolingo sacrifier ngai botinela kanga batu
bozo koma makambo bozo luka pa boje bomanda ko kuma et puis boko kuma yango na kolemba te pour na bitumba bongo. Je l'avais même dit ici, système avec la lugula vaut mieux de me haïr que de vous dire la vérité. Vérité à Bruno et comme côté abino lokola kite quoi na nzoto. Tu l'envoyer le oyo zo luka batu. Pour pas libérer. Quand moi j'avais parlé que non, Félix a tiré le boko na moleki. Moutou a libéré Félix na moleki wana eza peuple congolais nde boso mona tozo sensibiliser 19. Pourquoi attends on a bofinga ngate? Pour avoir dit la vérité que non, classe politique congolaise tondi sami na ba médiocre. Yango médiocrité boso mona nini? Ba parti politique et tondi belé. Comment dans un pays local la biso quand ba parti politique ezo botama. Voilà ceux qui na lobby que non allez boye. Là je suis Moutou Malamu. Sur la bike, bango tout bazana ngamo ah Bruno ba pesi bino ba mbongo ba $200 bo pesi bana na bino misusu wana po boya bo finga ngai bokoma oboso kuma na ba réseaux sociaux na obanga bino ti bato bazana confiance bitu monga na zo bunga et puis bato ba kuraka un jour que Bruno mimenga na ba courage ça nango na ba ninga na e Congo un jour ko za libérer merci na bino bino po bazo pesa bino ba moyen po diaboliser ou bien po luka ba kanga ba bo mangai courage pe na bino mais nzambo nga bunda komba o azomona et puis ayebi soki nga bunda komba o boy na deux chemins lumumba bimela ngai ba polo kito mais boye ba ngo ke mboka o boy Bruno mimenga za protéger na mabele ya ba kimbangu parce que beloko comment peuple ko to ba ngo te boye ba ke na mboka o ba beta nzenzalandu bakimbangu bazaka banzambe na biso ba Congo a. Est-ce que toi si tu poses la question ba leader politique na biso bango tout est-ce que bakena ko s'excuser vis-à-vis ya Batouana mais quand beza récemment ils a permis na ba Congo donc pour que Congo ezwa et là esikape boye bango ils a dit na ba malédiction biso o batu ba beta kimbangu batu ba histoire na ba yebi yango so boko se rappeler le susu na prophétie o boye papa Simon Kimbangu aloba la nzela nzezalandu ke bino ba congolais lokola bo siminga nzambe na bino ba étranger ba koya ko gouverner bino ba étranger ba ko diriger bino tant que boko senga ngai pardonner boko reconnaître mabe o bosala envers ngate nde bobeta ngai na sola kina papa José aux États-Unis quand il m'a dit toutes ces histoires na lelaki et puis ma miso alobi Bruno ça là est fort deux fois même mbongo kenena na kamba okena okuta na batu wana bino ba jeune obozo bunda bitumba résistance bokende ko senga bolimisi na kombo ya peuple congolais mobimba na lobi bien papa José abenga kinga tosola kina sana États-Unis ba effort biso tozo sala tant to saka makambo oyo boye pona oyo za mboka la bo trouver normal mais soto bikena muto azo sala mabe ah Bruno boy bo déployer batu na bino na ba internet na ba tweet na ba nini ba commentaire bo finga ngai donc bo privé nga même pe liberté na ngai donc nga na droit te kokumisa muto na moi que non mutu oyo boy kokumisa te que ko soutenir ba vision na ye donc pourquoi pas alors donc etika ka bo pesa na moi si alors donc tina moso na ko bala un jour soki bo bomi nga tende bo sa ba makita na bino bo ko imposer nga moi si na bala donc bo ko m'appelle ko imposer ngai iramba ya kolata na biloko ko lia quelle méchanceté tant ba beta nga na ba beta biso na ba gaz awa bo to bandi ko bundisa bitumbo depuis papa était physique dans la qui vivant na bandi bitumba ngai na era ya Kabila le père Kabila le fils sous papa était Tshisekedi tant baso humilier ka biso na balabala abo pourquoi bolobeleka yango te soki Bruno moni mabe alobi boy e komi boy e nini boy na ndimi bobenga ngai ba kombo nyos mais ekosa siko pasi ke soki bomoni nga na ke golia na sanya Félix ou bien na sanya Kabila voilà ko itsono Bruno tala ba intimidation na bino et ça nul sans effet boko pexanga te liberté ya choix na ngai boko pexanga te non liberté d'expression na ngai ya penser na ngai boko zonga en otage te que non nazala na sala kaka oyo batu bazolinga je suis pas quelqu'un facile à croquer ni moi encore à manipuler les 19 même ce 5 to bimata 4 personnes pour la cause ya Congo je le ferai et pour moi dans un monde sous importance à vie na ngai. Je vois d'abord le Congo ceux qui bobo mangai bobo mangai makila na ngeso pa na boulevard Lumumba
ndenge ba déployer ba tuna bango pour déstabiliser litu na ngai. Donc ngana badai komba oyo boye ezaki te bino bato bobengaki ngai eza appel ya mboka. Nazwaka ta ebele ya kolanda ba documentaire concernant na Congo. Nazwaki ta ya kolanda histoire ya Lumumba. Nazwi ta ya kolanda histoire ya Thomas Sankara. Nazwi ta ya kolanda révolution oyo esalema na Égypte. J'ai le temps ya ko se cultiver na landa ba bato wana bango nde bakoma ba modèle na ngai awa na niveau ya Afrique. Ba Fidel de Castro bato ba inspirant nga vie politique. Parce que bazalaki na esprit ya nationalisme. Batali mboka na bango, batali ba contexte. C'est ça. Tina lobango awa boye maman aussi atuna nga na émission ezui. Pourquoi Bruno yo pona politique? Na yebisa bino na ba émission, bo ganda ba chiffre na ngai. Mais lelo oyo boye, bokomi ko imposer nga makambu, biso tout ko makaka, ndenge na IDPS ezali. Félix asala malamu, asala mabe, babetela ye mabo. Donc nga nako pona choix na ngai te. Nako ozala libre na ba penser na ngai te. Mais je pense que moi, je m'assume na combat onga andimi. Merci na maman aussi du Congo na ba conseil. Merci na maman Bobette. Merci na bino ba maman na tout ya poto. Maman Jolie na maman na ba conseil au pesa ki ngai na yoka ki yango. Bino bato bozo ko croire na lutte ya bino mimenga. Bino pe bozo croire te bozo na hésitation, bozo garder pe bande na bino. Mais na ko sala o eza volonté na bino te. Je suis libre ya ko sala choix na ngai. Je suis libre ya komona bisika o eza malamu na ko loba bisika o kenon na ce pays na ngote c'est ça. Tant que vous avez la démocratie, il faut accepter les contradictions, il faut ça les mains. Merci Nabino. Makita Nabino Bosso Sala. Motolo Nangai, et c'est Bakunda, vous bien voté. Bisika na beta na baku, na za mutu na ko reconnaître yango. Mais imposition na kotikalaka jamais pour ça là yango et puis na zo bunda bitumata que non pour ça la plaisir na mutu moko, na bunda combat nangai pour que ma jeune o ba koya lobby ata na histoire tant to ko libérer Congo bayeba ke Bruno Mimbenga ba bomai pour na bitumba ya Congo. Bruno Mimbenga a marqué histoire na ye a même révolution a même ba jeune na kati ya combat obu ko sangisa ba jeune ndeto benga bango na makamba ba manifestation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ko bota man esprit wana leadership bato baso landa na sima. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que bana na pe ba ko vana ba banda ba bia Congo ngo déjà coupi. Parce que tinde bakenda kina ba photo da ezolo ba boso mona ngote na souka est-ce que vous croyez que non bato na secrétaire général ba yakona baso maboko pamba qui avait financé cette activité bo lingo zwanga lokola taba bo meme ngai allez Bruno nini boye koso naza libre ya kosala choix na ngai naza libre ya penser na ngai naza libre ya ko dénoncer ya ko bengisa ba jeune kokitaba na balabala eza choix na ngai oyo boye mutu nyonso ndenge aza na ba sentiment na ye ndenge bino pe boza ba sentiment na bino oyo boza kokoma po bo déstabiliser koma na ngai so eza bongo bo baila nga kasi moi si comme ça bosa na ngai choix ale Bruno moi so biso peuple congolais to pesi yo eza yi donc nga naza choix pour naté mutu na lingi ou bien que na moli que to ko cheminer na ye vous croyez que ta lelo to libérer Congo ou bien Bruno Mimbenga comme président de la République ou bien comme mutu mo songolo pakala na ko travailler na banani na ko travailler kana ba congolais na ko zapper na choix ya bato na ko pona bango poto travailler c'est comme ça mais pourquoi bino bolingi bon imposer nga volonté na bino Félix ena Moïse Katumbi bazo bundaka wana Félix ebi ba limite na ye ayebi mulai ya singa na ye parce que Kabila lobaka yango mama nani oyo boye oye mbanzembo o chala mwana kaka nzeto mataki kaka ndenga lelo bozo mona Félix tine ya komi ba remaniement ba nini bo parce que il se sent en danger mais biso siko to linga te que no ba tuchi ba ko zomboka na biso soki na lobby komi lika onzusu na okufa sikote so zaki pona okufa boye ba ngo à l'époque je me souviens encore bitumba ya nani o enyele oyo bobanda obu na Équateur à l'époque nazalaka na ba entre 16 à 17 à quelque chose comme ça na mona batu bazo kufa na Équateur bazo bomba batu bona fleuve à l'époque na batu za tokendaka na grand frère nanga kota ba kwa ya nini ya mboka oyo ya biso kuna kota ba lisala ba gemi na mboka na ba kula à l'époque babiloko bazo komana ero intimider ngate j'ai subi des humiliations dans ma vie telle que je suis ici na mona bitumba masasa zo beta tangu Jean-Pierre Bemba aokota na ba Uganda awa na nini na Kinshasa à l'époque na Bumba
bato bayebi Équateur territoire ya Bumba secteur ya Itimbiri na village ya Bokata village na biso za Singa bato bayebi na tawana ba 1998 to ya 2000 je vis les gens mourir Bemba armé jusqu'aux dents bazo ya wana bazo leka rivière ya Itimbiri po ba kota na Bumba bazo lisala bazo maso mandaka et puis ba kota na capitale. Vous croyez que ngana obanga on a vu en 2006 na Kinshasa on a vu comment est-ce que j'ai peur Bumba bato na Masas. Alors vous croyez que bamakambo na bino boche ba robot communicant na bino pour déstabiliser lui tunanga je ne suis plus là-bas ngazo mona oyo boye isa Congo na yebisi bino ka pa botala kaka bokoma bosalo bolingi je m'en fous je ne suis plus là-bas na osala komba na ngai na koyoka conseil ya bato bazo pesa conseil ya malamu oya bino wana o bolinga na sala volonté na bino mafu mutu na mutu agarder bana ngai. Merci maman Océane à Relène Ngozaki biso. Merci na Moïse Ngombi. Merci na Kulutu na ngai Gino Loswa. Merci na bino nyonso oyo boye boza ko soutenir biso o bozo croire na combat ya Beno Mimbenga. Je ne suis pas hypocrite lokola ba jeune misusu. O boye bazawana balo bakaboye côté musu bakeko kozwa mbongo ya bato wa pouvoir. Je ne suis pas comme ça. Na ça libre ya ko soutenir muzonga ya lingi. Bozo soutenir concert ya les ya Kulutu na biso DiCaprio la merveille na ba artiste Gino Loswa to kozala wana biso tout bo imposer nga peke non bo kene na artiste bo imposer nga peke non bana ko soutenir musicien oyo boye asa na ka ya Chilombo. C'est comme ça que bino ba kongala bolingi na osala volonté na bino na osala volonté o nga moni mala to kozala wana na Kulutu ya concert Fally Ipupa asa fierté ya moko oyo boye azo représenter mboka na biso et je crois que to libérer Congo to ça la paix forte non culture na biso et ça la répandre na niveau mondial. Courage na bino artiste Gino Loswa kozala wana bana nyoso fondation aussi du Congo et puis sans oublier les 19 biso na balabala. Numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana okuku komela ngai yo po moni ke no moyo olanda ngai na nzela soit ya appel okubenga ngai to kosolola et puis bamakambo suto lobaka na ba télévision te peut-être soki boyeba ki peut-être ba réalité misusu o eza koleka na Congo je ne crois même pas que non boko bana Bruno tia raison ou bien j'ai tort mais là ça plus na ba orientation na bino ke ba critique na bino eza pe malamu po mutu nyonso te akosepela na ngai bamisu bazana po bo décourager mais je vous ai dit que non j'ai connu presque ba genre nyonso ya humiliation au moins na mobali akokutana. Merci la maman aussi du Congo, merci, bon rétablissement à Bino et puis nous allons continuer le combat jusqu'à ce que notre pays sera libéré. Les 19 Tokutani na Pascal et puis Tokiti Boulevard jusqu'à ce que Tokita Liboso il y a palais du peuple et puis oui mais ça n'a pas pas question Congo ça n'a qu'à occupation il faut que déboulonner le système au boy il y a ma bé à Bundoki Tshisekedi na batunae baza ko sala sembla que bakabwani or baza ko sa peuple congolais yango wana message na biso matondo na bino oyo bobozaki libaku ya kolanda biso de jusqu'à la fin matondo na bino eko malabanda kuna obo pisa biso confiance merci na bino bo partager bo liker bo sala ba commentaire na bino ya mabe na malamu ils ont le bienvenu. Oh, bon, c'est un analyste, oh, beaucoup de canalistes, oh, beaucoup de canalistes, merci, Zakumba, à mon abino, bon, continuez, pour s'abonner massivement dans l'Océan du Congo. Merci à Moïse, merci à bino, peuple congolais, oh, vous avez tout le 19, tout na mur, il y a terrain municipal à Massina, bana nyoso, bana Kamoto, bana ya Mokali, bana quartier 3, bana Mapela, bana Karish, bana Matete, bana Mongafula, qui senso les 19 tobi mana balabala. Peu importe les conditions. Ba bouclage na bangwana c'est juste une manière ya pour grimacer biso, mais je vous rassure, les 19 nous allons mettre du feu jusqu'à ce que battu au bout. Alors on a vraiment pression populaire et ba kosati chaleur fait ya corona et puis on croit na obiso tozali koloba. Merci Matondo Ingeta Diboka pilipili sila so na moko te tokutani na bino na mikolo ezali koya Matondo.